traverser ce que talindenge baza robeta jeune garçon vraiment tia pitié bakangi on dirait que plus qu'un criminel bakotike mutakala bakosala ye donner mitema la bango lingi tenter chance tellement quelque part dans 2 minutes seulement tu vas voir ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso ya kolobisa te mingi ya kolobisa te. Bonjour, bonsoir, ça dépend, il y a place et Zwami Bino partout dans le monde. Balandina biso nyoso, il y a biso podcast ainsi que ma fan nyoso bolingaka original. Oui, c'est bien moi votre humble servante Prudence Ngimbi, la petite zèbre à la taille acceptable, autre m'a dit original. Quand on a mentionné récemment que TV Moko Batebele, oui, je sais bien que vous avez ébélé devant ma poste TV Nabino, au Bosolanda édition Nabiso, il y a Mokolo, il y a Lelo. Il y a Biso Podcast TV et qui dit bon, on a district, il y a Tchangou. Donc, il y a vraiment l'icolo, il y a Boulevard Lumumba. Si vous voyez bien, Prince Bosomon est au Boulevard Lumumba, Bami Toukou est au Kendeboye, et que ti aéroport, et que Kinkole, Maluku, Nécropole, ainsi de suite. Et puis de l'autre côté, on a gauche nanga, et puis à droite nanga, boulevard Lumumba, on a mis tout que zonga boye. Donc ils ont des centres-villes, balimete kuna, balemba, et puis ainsi de suite. Et puis na sima mukongo nanga bozo mona, toi na commune ya Masina, précisément na quartier 3. Pardon, précisément na quartier 2. Donc on a commune ya Masina, précisément na quartier 2. Ngambwana Pascal ya Masina. Et puis liboso nanga toza bongo na commune ya Kimbonseke. Donc autre ba Kingasani Pascal Kingasani, mais toza na quartier o ezala kala quartier Tsanga, mais bakata parti o ndambo ba comme ça au quartier Kabila. Ndebi siko wapi to ko solo la muke pona koyeba vie sociale ya bango ezala ndenge nini et puis ba motocycliste. Est-ce que batiki bango à l'aise ba bando travailler puisque ba grevaki après ko grever ba pesa bango 10 jours ba travailler si ko to yeba après 10 jours ango ni nango ba loba na bango est-ce que batiki bango ba travailler librement ou soit tracasserie ango ezo continuer kaka oui na kota bango te sans que na pesa mote nanga et pas ba boss nanga on a linga mingi le boss live Roni Malunda ma que je le salue à pas ça pourquoi pas à Jacking babi yonde cameraman à makasi na yabiso podcast Londres umela na ngwende na yo sans oublier à monsieur Yannick Malundama umela na ngwende na yo yango ya yo ngwana balobi joyeux anniversaire à Mama Laura Chou babi moi so azomata avec le quoi mutazo que c'est soulagé na sima ya ndaku joyeux anniversaire à toi maman sociale maman ni maman ya banebele umela na ngwende na yo puisque le 3 juillet tokoyoka te maman ya biso podcast le 3 juillet tokoyoka te pona yo babi les jours J hein moi quelques jours kaka donc tokoyoka te di balobi panza bebisa ba peso facture original en foot habillé en foot en Angleterre. Merci beaucoup et n'a pas si motenanga na ba membre nyoso les vrais amis de Kinshasa, particulièrement à mon papa chéri balobi papa Corneille Kalula mobali ya mandefa pembe umela ya yo ya ngwana papa ba salam papa Ange en tout cas mes condoléances à toi papa et courage ainsi que na molongani na yo en tout cas tous les membres et les vrais amis de Kinshasa na lela bino ya trop na lela bino ya dégâts maman nangaye bango penation na pesi bango mbotete et rozala mabe makasi parce que bango batiaka confusion pa ya bato timba ye bana raté nzuza ye bana raté ba vrai jumelle balobi Mimi Mangwaya lipasa ya Coco Mangwaya ba vrai jumelle o botsa confusion pa ya bato timba zo ye bana te nzuza zo ye bana te na saluer bino bisika bozali boumela na ngwende na bino pourquoi pas à papa Play Maya mon papa chéri babi mwana Bruxelles tango ya yo ngwana papa maman Belinda na souhaiter ba bon séjour na kata Kinshasa merci beaucoup et wana to banda na ngambu ya Pascal Kingasani kuna précisément na quartier Kabila ndeto yeba vie sociale na bango ezala ndenge nini
et puis ba motocycliste o ba rouler na ngambu wana tracasserie ça to ezate. Oui wana tozaka toujours likola moto na demain toza nango ya social vie sociale ya Pascal. Toujours avancé déjà vers papa. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Kombo Monsieur René Mamoko. Monsieur René, to monyo likola moto, likola ya pont, to ebite hôtel minoka ka ozole ka tozo samsana yo. Naza photographe, musu nazalaka pe to kanga bat photo. D'abord kanga bat photo ka likola pont hein. Likola pont parce que eza image ya mboka, bat ba sepela comme eza loka sika na mboka na biso bakanga, ekenda ba intérieur, ekenda pe ba mboka mususu ya bapana. Okay, merci beaucoup. Mais quand on hôtel c'est mon qui vie sociale, on besoin vivre à Wanakata Pascal. Je sais pas est-ce que vie sociale est en cas malamu tonné ni ou soit musolo zo sala. Est-ce qu'ils ont avancé dans ce que n'ont bien tonné? Bon, par rapport à Moussa na biso, Moussa les simba les souté parce que pourquoi? Parce que biso na photographie, liboso ba téléphone ezala kité mais le comme na monde ya téléphone vraiment bato ba kanga na mo koko so eza bato baza pena na ba téléphone te au bien occasion ba mariage. Là ça va, mais comme tel ndenge zalaki eza bongo te. D'abord on vivre kaka, d'abord on sera na makasi kaka pour obtenir de quoi vivre pour obtenir de quoi vivre. Oui, normalement au kié au kangi moi 10 000, moi 12 000 ka polia, mais pour l'avenir il y a vie pendant na musalango eza li soupe ate. Merci beaucoup papa. Maintenant, tout me gagner ko lobela mo muketa pendant 1 minute ou 30 secondes par rapport à la tracasserie à ba chauffeur. Parce que les chauffeurs se retrouver sous parce que n'habiter yo outil pour transport aux huit je sais pas mais ndeti babiso toujours quand même ba transport ba moyen de déplacement mais toujours mona au mona matili kola moto soit likola mutuka au mona policier aye a toboli pina mutuka a kangi contact ya mona moto tam so sale le côté azan en ordre n'habiter ce que to yepoto solo là pour passer bango 10 jours to habiter après 10 jours ta kasi on continuer ou soit ba arrêter on ba tiki ba travailler librement to habiter ce que ko le commentaire ou ça sur ça. Bon, ça c'est vrai. Bisognon sauf pour na transport to komi konyo kama. Tracasserie ezali. Wana moto moko ko boyango te. Komo na pa bozali kola moto na vitesse komo na policier ya kangi bino ko koisa bino tout ça. Ça c'est vrai. Mais eloko pe na ko conseiller baninga ba policier eza bongo te parce que biso doit ba na mboka. Soki mutu aza ki aza en ordre te interpeller bengaye tunaye après okangi mais façon bazo ça les a malamu te. Et là, comme nous pesa bande kona biso montar façon na bango ekumeli na bango na façon na bango pe ba se comporter ça vraiment mabe. Et là ko ba koyeba yango wana policier aza ennemi na yete. Tango policier ko interpeller atele manakimia basomba mikanda leta parce que comment to kolo ba kembo ko développer sans to futa mpaku sans to futa taxe bon ko développer ndeni. Donc bango ba se comporter malamu. Maintenant ba policier pe na tout na bango ba se comporter malamu parce que ba ça la bongo bato bamona pas eza biso population parce que tango bango bavandisa bamoto wana na ndako toko souffrir toujours toko bandolela kaka o intel azosala bien te développement bandaka na biso toza na sende komata malamu. Merci beaucoup papa siko d'après yo unité nini pena ya police o eza na droit ya okanga ba chauffeur. Bon na connaissance na ngai eza roulage mais lelo nazomona ba policier nyonso baza na nzela na yebite na bihoda ya kangi mbata ya kangi balobi ko tuna croix rouge voire même na croix rouge akomo yo kanga moto c'est que yo nanga pene to sabo to tseka vuya to ko okepe to kangi bango. Bon eloko penza to lelaka yango wana okomona mutu en tenue civile ayemba moka kangi moto a se présenter te mutu moto pe ayebite o azanani donc c'est un peu flou vraiment ba konza mboka ba me akota ila likamwana ba cha ordre na côté wane ko za malamu. Merci beaucoup papa. Tout le monde peut maman, to me kosolana ye bonjour maman. Bonjour maman. Maman kombo nani? Kombo na maman Bibiche. Tout le monde ozoteka mabiloko na yo likola pont. O me kanoko yebisa par rapport à musala zo sala vie sociale. Est-ce que ça na malamu a bino na Pascal Tondeni? Eza malamu te maman to onyoka maba okanga biso ko bengana o tanda biloko boyo teka tende to sabo to aka na biloko na mutu. Moyo tande zate fo batika tata to teka toluka teloka bana. Bango kokanga siko to teka te to nyoka makaka boye. Bino ba konzinde bozuna biso solution. Siko to yeba nanu pourquoi kokanga? O sali no loko te o sumi biloko na yo, ozoteka pour obtenir de quoi survivre yo na libota na yo. Mais bango ba yeba andi kokanga yo. Alors je sais pas ba kango pona nini. O ucho yeba ngo ozoteka na place mabe to ndengeni.
tozopoteka na place ya mabe te tooteka na prince nzela leta mutu nyonso azotanda po adebrouye azwama mokie soki boye bosengi ata 500 bapesi bino direct mosusu bamisusu baye oyo wana mpa oya 500 wana oya 500 sikoyo bénéfice ya malonga te tokobima na combien mpo tobénéficie toteka moya koteka eza te tokomaka kotambola na motu boye tozoniokama donc tolembi na biso tokoma kolinga tozonga na biso bandako mpo tobaye sikoyo neti par rapport à tracasserie au besoin parce que bino pe bazo tracasser bino et ça peut qu'à tracasserie ni nango okoloba na gouvernement ainsi que ba continuer sur mboka na biso esa gouvernement abenga bango ba policier soki bango pe bato kobenga na biso bavandisa bango bagangela bango po bapesa biso ata ba place to vanda to tekaka ata mo ba mesa basela biso to tekaka soki osomba to somba kaka po to vanda po to zonyo mama. OK, merci beaucoup maman et on a toujours continuer na micro baladeur na biso parce que babi match pena et ça ma bec na katsa Pascal bazo teka ba komo teka debout bazo koka souté en tout cas et comme il passe balobi ba chauffeur tracasserie et zo continuer wana to kikaka ba piéton ba tamakolo maintenant to ko yoka pe bango moko ba chauffeur est-ce que c'est vrai tracasserie ngo et zo continuer kaka to bakati batiki bango ba travailler librement wana na so kita déjà na c'est à pont pour que to kende ko yoka pe bandeko o baza Nassé. Merci beaucoup. En tout cas, balobi Pascal, mouvement Ezamabe, Pascal ezokende vraiment mabe, bazo senga ba konzamboka, bazo senga na gouvernement, atale la bango vraiment likambu. Oh. Merci beaucoup et à suivre. Bonjour. Yeah, comment Jires. Jires, ton monium, tu as été à persona. Autant à gars. L'attends. Vous êtes en classe. Vous êtes la deuxième. Vous êtes âgé. 15 ans. Vous êtes 15 ans. Vous êtes 15 ans, il y a Jires. Tout le monde a été à persona. Dans le moment où on a fait l'examen déjà à la fin de l'année, pour passer sa classe. Na évité, il y a une classe tournée. Moulon à côté. Pardon? Moulon à côté. Na côté tamboulé zoya. Vous avez une classe tournée, il y a tant de midi. Na côté tamboulé koya. Ah, vous avez tant de d'accord, il y a Jires, vous avez tant de pour ani. Bah par possibilité, ça t'étonne. Te na uti mujima une année ko kité. Ah, uti mujima une année. Vous prenez côté kamba mon côté. Moi difficulté c'est là qui tombe. Na uti bana babandi ko sala examen déjà. Babandi ko sala examen. Babandi ko sala examen. Ah, on préfère na o teka na yo boya. OK. Merci beaucoup et en tout cas, balandi na biso nyonso ya biso podcast ainsi que batnos personnes partout dans le monde. Moi na ya 15 ans, ya âge aboye. Na ba pays misusu à côté kate. Mais ce moment ni déjà ba pays le roi ba RDC. Moi na âge à comment teka boye. C'est que vous comprendre que difficulté est ça makasi. Parce que moi na boye bongi aza na école. Ou soit sur aza na école te aza na ndaku. Asa la sorti maka mususu. Mais pour na teka aza na choité. Pour tout le monde ba musuba âge na ma simi machette. Ah OK kata ba okanga ba continuer na boloko. Mais il a préféré à ce moment marchandise na ba pepsoda na ye aya côté kanaye. Donc pour moi que mboka ngo vraiment e ke malamu te. Yo to senga na gouvernement mboka na biso. Ba konza mboka na biso. Ba meka mke ko tala citation ya mboka na biso. Citation ya oyo le kana Pascal parce que pour l'instant naza vraiment na Pascal Kingasani na quartier Kabila. Et si que to moni junior a te ka ba pepsoda na ye. En tout cas ngana oki passi. Eza passi pesa mawa. So monde déjà mona bati ba pepsoda so te ka moi 500 c'est que mboka ne so ke mabe. Quand on a en tout cas gouvernement mboka na biso botale la biso situation parce que mambu e ke mabe. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Comment on a Gelor? Papa ton nom papa Gelor. Odo ye Gelor, ye pe Gelor. Vraiment. Ah ye Jurens, ça d'accord. Papa ton nom Nicolas pona to sa passagère to. Na passager na kenda ku olobini. OK, nalika na yeba mais quand tu bala nepso muke, il y a biso podcast ici qui battent partout dans le monde par rapport à vie sociale au vivre ah on a Pascal. Est-ce que vie sociale les gens qui na malamu, les gens qui na mabe? Bon, ah vie sociale e kende kaka, ndenge mboka ezo tambola ndenge vie sociale e kende. C'est ba konzi wa bongisi, mboka e kende bien, na Pascal to vivra bien à part tracasserie. To vivra bien na Pascal collier aux moins cher,
tracasserie na ndenge dollar ezomata donc yango mona mboka ekomi okende ndenge ya mbilinga. Tracasserie neti ya oza chauffeur to ndeni? Bon, tracasserie ya miyibi bachauffeur en plus nakoloba nini donc ezaka tracasserie ya miyibi na bachauffeur. Biso nde batracasserie ya miyibi wana nini yango koloba mpena bakonzi mboka na biso mpo makambo miyibi mpe esila non na Pascal parce que tobandi koyoka yango mpe mwa ntango molai. Bon, nasengi na bakonzi barenforcer ka sécurité za ebele ezalaka na prince te ntina bakartier akati mpe fo bakotaka mpo quartier ya monene mpo yososali na Pascal ya lobi bango baza kuna na kati eyozongela bango seke ntango basala na prince fo basalaka mpe na bakati bango bawelesa kosala na prince na bakati kuna baosala te nde yango wana mama. Merci beaucoup papa. Et tomoni mpe bapapa na biso awa tomeka mpe sona bango. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Papa Moke. Papa Moke tomoni na Pascal awa nayebi toza passagère tozosala mosala te naoleka na ngai. Merci beaucoup papa Moke. Mais quand tel c'est moi Moke service social au besoin vivre à Pascal. Est-ce que vie sociale les gens ont malamu ton dengeni? Négatif. Négatif. Négatif donc c'est-à-dire ma maison simba. Va papa maman rien ne va. Ils sont au colis na mboko yo des années on a vu comment mboko ezala l'air batu bazako lo ba mboko eza bien. Même à l'époque de monsieur Mobutu ce n'était pas comme ça, tu as lire 3 fois par jour. Cette fois-ci négatif. Je ne sais pas, bon, Batangi Ming. Mais qu'est-ce qui se passe? Intellectuel, comme Ming, mais rien ne va, maman. Je vous dis franchement. Alors qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il gouvernement. Il faut écrire 1 plus 1 égale 2. Quand vous écrivez 1 plus 1 égale 5, rien ne va. Ok? C'est ça la réponse. Merci beaucoup, papa. En tout cas, papa vraiment le bien ma parabole, hein? Très sage, donc il a été 0. Et puis le but, tant 1 plus 1 égale 5. Donc imaginez-vous la suite, hein? Imaginez la suite. Donc c'est que n'a pas ce cas-là négatif. Partout au Kende, en tout cas, maman la mouezate na RDC, il y a un autre aussi na continent biso, ba meka mukemo ko revoir situation au peuple congolais à so vivre. Merci beaucoup wana tozo kita na biso. On a royoka pe batu misusu. Bonjour maman. Bonjour. Maman kombo nani? Kombo na Sandrine. Maman Sandrine, to moni ozoteka babiloko no ana Pascal, mais quand on est biso est-ce que me bozoteka boy? Bazo tracasser bino te tracasser zate ke bazo benga na bino tondeni. Maman tracassera ma casse dans tout terrain na passe ka poto za bala moyo vivre na bana zate. Soto sali boy. Tracasserie ma casse donc moyo teka ezate moyo vivre ezate so bito sala boyete o teka wapi ko landa donc moyo te ko panza biloko donc somme moyo ezate to vivre na passe to teka na passe. Mais si quand on bazo benga na bino boy est-ce que basala bino mesa mo boy wenze mo babongisi po bakota kuna na kati po na batika bino kimia basala biso wenze te wenze zate ta place balaxi biso teka place boboke teka ezate donc to vivre ka boy kaka kana courage ka boy olesi bazo sala boyete moyo sala ya vivre ezate. Kolanda bino kolanda makasi kolanda kopanza biloko kobebisa biloko donc moye te matro siko na nyoso wana liloba nyo kotina na gouvernement mboka na biso ainsi que na bato nyonso bazana so partout dans le monde. Ah ngai na loba kaka biloko baosala o baosala eloko ezala te po to vivre na koteka to tangisa bana kana na koteka so eza boye baluka so place moya bien to ba wenza bien basala ni batia so to sala ni to vana to teka po boye moya vivre ezate passe pena passe makasi. En tout cas, boki maman Sandrine ndenga sili kopé sa plante nae. Maman Sandrine a zapeka e endroit. Ape moi na mboka. Esengeli pe a bénéficier pe na mabele nae. Ate mo biloko na teka pour obtenir de quoi survivre. Mais ko la no takaserango babi etiki ka bata chauffeur kakate. Et quand tu as ma maman, bazo luka moyen bateka tamo loro na bango baboko ba famille na place basa ba kindumba na place ba kende ko yiba a préférer ta biloro na teka mais ko ya ko panza ko bengana aussi longtemps basali bango até le côté gouvernement mboka na biso tala kaka. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa kombo nani? Papa maman kombo nanga papa Fina. Papa Fina to monyo pe na Pascal to bito zo leka na yo to zo teka. Non, on a ça travailler et puis que na eliao. Mais la landi conservation na yo moi muke. Le problème c'est quoi? Il faut respecter la loi. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Parce que tant que l'État lobby que ça la boyete, yo sali.
ceux qui tracasserie eza koya toza kopesa avantage na bapolicier mpona kosala tracasserie parce que biso moko tolingi yango soki okenda contre mur policier akolanda yo te, n'est-ce pas? Enfin, voilà, c'est tout ce que j'avais. Parce que mes gars, c'est souvent mon pour la vie sociale. Papa peut à défendre, hein. Mais qui m'a défendre par rapport à un policier bazolanda, bateau bazoteka. Babi soboke na quoi mir, bolanda binoté. Merci beaucoup papa. Si comme mes gars, c'est mon vie sociale besoin vivre en Pascal Sandeni. Est-ce que vie sociale que normalement là mouton deni? Maman, oh eza vie congolais ko vivre na ngoté. Moi je suis gradué, mais je ne fous rien, je deviens quado. Parce que tu te rends compte de ça? Ce n'est pas possible. Vie auto traverser la RDC et ça en côté. Et ça allait bien pour la bateau mususu. Exemple ba maman ne ba olwa bon. Tata musa za chômeur. Bon. Ba revivre comment? Ça li ba on peut wenze te ke ba kota, siko o sa ndenge ni. Bon. Problème à marché, il y a problème à gouvernement. Parce que ba ko sala ba marché ba ngo côté. Ba za ko tinda biso to kene na ba sima kuna. Même nga na télé na ndenge moko. Babila kenasima osomona kodo za kanasima ya on va bongisa liyo kuna pokende to ngotela lopango ya moto ça ne se fait on va etali bango te soko esimbe simbi so esimba te simbi nango te mama congolais lui passe moninga les congolais te faut ebelo ko wana que ce soit za nani alingi beye moko babenga ye preso patron malingi te moninga babenga ye pe patron donc pas sur to za komona Congolais à ligne de konaye Congolais te souffrance surtout comme moi. OK. Ta série c'est dernier comme makasi na ba chauffeur to mona lelo ba motocycliste ba motard. Attends en ordre. Mais au moins unité police je bana soute ko sa musala. Roulage atika PC atika lisima. Police ayakangi mbata yakangi bureau da yakangi babi ko tu vois même na croix rouge. Comment on kanga ba moto koto bola ba pina mituka est-ce que c'est normal toi c'est anormal papa et tant que gradué mais quand on ça comme qu'est-ce commentaire bon maman est-ce que le problème moko so tali olandi yango bien vous excusez motatiki oyo batindaki ye akomi ko sala oyo motema na elingi pona nini policier wala touchera combien? Il y a des policiers bazali baza bangolo. Ce sont pas des policiers réels, baza non identifiés. Dans la police la voir même bakanga mususu aza la carte. Il y a la police té. Aza osala nini? Faut ya banani. Faut que l'autorité ba konzina bango. Elingolo ba suivi ezate. Je me rappelle encore que parole moko ba pesaki ba soda ba carte à SIM. Si on a la carte avec SIM T, donc on va les considérer comme faux militaires ou faux policiers. Les lots sont hôtel ba carte mususu. Baza ko imprimer on a simandako. Ake na bureautique moko boyake a salisi carte ati alati teni ya la police abimi nango. Bon, tracasserie ba balabala. Bon maman, ngai personnellement na banga mibeko. Pour ça balobi ko telema ate yo telemi. Pour ça la beauté yo sali. Donc on va marcher contre la loi. Nengo la te. Alors, oyo msozo ko mona yo salema wana eza moyibi. Mutako traverser awa bakitisi awa. Soko traverser, soko tali ndenge baza ko beta jeune garçon. Vraiment tia pitié. Bakangi on dirait que plus qu'un criminel. Bakotike mutakala, bakosala ye donner mitema la bango lingi. Tenter chance tellement quelque part dans 2 minutes seulement tu vas voir ça. Pourquoi ça? Azan de konayo ayibini. Pour traverser un séparateur à sauter. Il faut maltraiter comme un criminel, un voleur. Ça ne se fait pas. Balobi 5 h du matin, na sapon. Drapeau na matité. Mais police a yo kanga motard. Alobi na pesa 100 000. 100 000 exact à qui na 50 000. Net na 5 h du matin motard a juste 50 000 en wapi. Et puis à kangi na 4 h du matin drapeau na matité pourquoi? Papa, est-ce que ma bongo pene ngo singele sala na mboka na bisa Congo? Na ebite yo za papa. Osa papa son expérience. Est-ce que Kalezaki ka bongo tout cas ces derniers temps de komi bongo? Bon maman, na rola belobo ya. Na peut exemple al bosso, ba jele o ba bimi lelo yo, ba ovanda na ba policier ba komi kolo. Ba policier ona na mandaku na bango. Baza na ba pareil, ba plasma, ba moto, ba ni baza wana. Parce que il y a des jeunes garçons bimi sika. Ata ulukasa nini? Ye pas joie yango. Il faut que tu aies un rythme ona, a ko changer té. Hein? A changer, il faut que tu aies un rythme.
Pour la nini, bateau ya kuti, basale la kango. Tout chemin mène à Rome. Maintenant, si on a nyonso wana nini ngokolo bana gouvernement mboka na biso. Bon, na nyonso po na ngai batali kambetal tout d'abord social. Après éducation. Permettez maman, il y a même des jeunes garçons de papa ici, ceux qui ont fait des bêtises, qui ont fait des bêtises. Oyo akoki ko finga yango te mais aza ko finga yango awa. On me disait qu'il te parce que suivi ezati. On sait ce qui dans la bonne sanité tant Kabila le père à Kotaki. Au moment qui quand même que tout a été changé. Mais pour le moment, éducation pourrie. Na niveau nyonso. Non, je dis bien, na niveau nyonso tout est pourri. Et là on malamu ezasu. Moi na mukea aza ko finga bêtise na mukolo na maman moko boto tata moko boy. Kitoko te maman. Donc tant biso to kolaki vraiment parce que moi je suis né à la zone de Lemba, grandi à la zone de Lemba. En tout cas éducation c'est ndenge msutu par rapport au nakuta na masina. Bon, pour le moment ba commune nyonso et c'est beba la yango. Mais si on l'a dit bien au monde quand même il y a un peu de différence. Na ba milieu msutu. Ah en tout cas ça ne va pas. Na molika mona kolobela awate. C'est trop, c'est trop. Ah ouais, trop, c'est trop. Merci beaucoup. En tout cas, Papa Zangi Maloba. Papa Zangi na Maloba. En tout cas, gouvernement a la Moussala Nango. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Papa, comment on a? Comment on a Mohamed? Pardon? Mohamed. Papa Mohamed, tout le monde a sapon awa. Mais quand on a hôtel, c'est moi qui vie sociale, besoin vivre na Pascal awa. Est-ce que ce qui est bien, est-ce que n'est pas bien? Bon, dès que vivre concernant ma maman Oba Bengana awa. En réalité, oyo eza wenzete. Tellement eza wenzete, côté opé toi na wenzete. Parce que eza venu, eza direction. Au moins direction so côté on boke bimati faire bois. So direction na kuna mol boso kuna suka. So direction o landi. Et kende tout droit ti faire bois. Parce que tellement eza ba direction wenzete ate. Parce que ndeba bengana bango awa. Faut pas bengana bato bazana ba direction. Que tellement na carte ça passe qu'à toi na marché té marché eza na carte à to benga ngo wenze ya mabende parce qu'on a wenze ya mabende on a il fallait au monde tombe d'aba benga na bango awa avant ba benga na bango il fallait ba lukela bango place ba lukeli bango place ba ke ba déposer bango bon moni à partir le lobo banda oteka awa parce que place na o ba banda oteka ndi ngwana nde ba yo benga na bango apo ba kota kuna bon tellement déjà ba mesa na oteka place o tant ba benga na bango ba kende wa wapi. So pour que c'est le besoin de mon maman va être à Thompson na mabele ba kima. On comprend. Donc ce qu'il y a ngwana ba bengana ki bango awa pour place eza penza wenzete eza prince président le kaka. Oyo eza nzela ya aéroport. Tous les présidents nyonso mpaya nyonso o le kaka. Donc on mona ba buzo ba nyonso esala mana wenze. Tellement bango bazana place te ya kokende ya ngwana moni batsingama place. Nangena répondre concernant comme papa lobby à éducation ya Tchango. Ce qui te remarqué biso app elle a pour moi na mke afinga mkolo netinga. Ce qui na quartier na kolela na skalo manke mkolo te. Tant que tozo tala on bano baloba français belé. Bala na système 3 ko manke batu. Ya ko finga na français. Un jour na français bazwango normal. Mais tozo un jour on a français to balolongo na lingala et sonner ma bé. Donc ça veut dire que bango bato lemba gombe bano ba français bakenda poto chaque jour tongo midi pourquoi bango ndem tu baya kolakisa bana na bisbiso rotonde ko finga parce que so remarquez bien moi no koli na mboka na mona koli na Kinya bala différent à l'époque ezala ki biso poto za makambu ya États-Unis et comme la biso en 5 après mais lelo le roi vole comment kende ba billet kita muto akende États-Unis congé à zongi donc akeko ekola mabe kuna amemi yango awa omona donc ezara te chango omona. Merci beaucoup papa siko na news tu wana ndengo lobby sur éducation lobby service social ma maman lobby malamu en tout cas eza passe balane absolument sur ya biso podcast ainsi que bato bazona biso partout dans le monde papa lobby bien président le kara awa à mon ande ba maman ba oteka mais là on attire attention parce que pourquoi pas Moutoukout oiseau travailler dans le gouvernement mais ils ont raisonné plus que les cas bateau basé dans le gouvernement alors il fallait que ça les bango messa
bango batala soki babengani bango soki bakokende to bakokende te mais bango basali eloko te bazowelaka kobengana mama nazotangisa bana papa nazobokola famille aokesala wapi soki mpe akesimba lichete akekata bato na butu mpazwa mbongo bango bato liboso basala bakangi ye batie na prison babengi ye kuluna sikoyo estce basi basaleli bango esika moko boye question mark point d'interrogation na sepeli na idée ya papa donc c'est à dire que bata boye nde so bakoti na gouvernement ezolakisa ke makambo erochanger merci beaucoup papa alors nini yango koloba na bakonzi ya mboka bon ya lobeza te parce que là Guidou bayemba la politique de l'Afrique c'est la guerre à tuer donc ya lobeza te oyo ya lobaka ezaka mutu na mutu asime ba responsabilité ya oyo ye azanango ezate yo batyo na ministère ya finance okende landela mutu azana ministère ya mine okelandele par rapport à to mona lelo PCR ezoyeba na sous rôle nango te mbata ya kangi chauffeur babi tuna kwa rouge azoyokanga bango tala nanga za akwa rouge akangai aza oninge mam na lobeza solo alobi masa kwa rouge akangai donc olie police akangai kwa rouge akangi unité police ekokanga ba chauffeur azoyeba na sous te babi mbata azoyokanga bureau d'azoyokanga non pas jusqu'à ce niveau c'est pas normal alors babi papa lobi eloko lobeza te munda mutuka a garder bande bato na poste wana tikala wana donc il faut violer territoire à muninga te merci beaucoup très sage ok wana tozo continuer toujours ko luka kaka bato o bako se plaindre bonjour yaya wow yaya kimine bonjour mama kombona Elsilia. Pardon? Elsilia. Elsilia. Ok, merci beaucoup maman. Mais quand on tali sa balaniation nyonso ainsi que la konzambo cannabis vie sociale au besoin vivre à osa vendre. Oui, si quoi est-ce que nous autres kabwe. Tracasserie zato zate. Besoin vivre ndeni. Makas, donc tracasserie za makas. De toteka kaba wenze zate. Ba place oteka. Ba policier ba ya so ba kangi eloko ta mwa bloto oteka. So bakangi boye ba 5000 kopesa bande bazana so aye biloko nozoteka yango yo so baye faut pesa bango mbongo so za yango te bakangi biloko kopanza biloko donc to souffrir makasi balukela biso ba wenze so balukela biso ba wenze to teka ate to kena biso na ba wenze to keteka maloko ba wenze zate yango to yo teka vraiment idem mais en tout cas ça fait mal au cœur idem na batu nyonso nde bazoloba balukela bango wenze so bakrele bango wenze betanda munene za na masina na ana kimbonseke précisément na kingasani awa betandi ezali bakosela bango bawenze bazodebouye ka bon mais bazolanda bazaka debu début moyen bavanda eza te alors commentaire mingi otya eza te bonjour bonjour mama kombona nga Feli ya Feli tomoni yo na se apon awa nayebi te ozoteka tondeni oui mama sauf que na teka te sauf que na mema mwa biloko na ngai ya mike na memi mwa biloko ya mike na nakoki omema nazuma mbongo na tie na poche tellement omema biloko neti porteur oui naza porteur so nalobi ke lelo kuna nake koyiba eza mabe tala nande bazosufri bamama na biso na kati ya wenze na koyiba koto ba oulage bazokanga bachofer kuna kokanga bapoteke baza miyibi bayiba te nini te me tozoluka mbongo na biso mpo na nini mpo na mboka na biso tala lelo oyo tosalisaki bakati de lecteur bana balobake tozovote tozozela kovote me ezoya te kokanga wa mwaye te kosufri baninga mibali mwaye te yangwana mama nanga likambo nazala nango mpe posa koloba yangwana ok siko nini yango koloba na gouvernement ya mboka na biso ainsi ke bato nyonso bazolanda partout dans le monde na gouvernement na biso ya Congo telema biso tozaka na posa ke babongisela biso kisasa makambo ya kobengana bato oyo esila tolembi nde toza boye tolembi makasi moye tolukela ata baleki ata mwa quelque chose ya kolia na ntongo eza te kokende boye mabe kozonga boye mabe bino mpe bazotrakase bino ke omemi biloko bazolanda oui pourquoi sikoyo ndeti yo omemi no biloko fo balanda yo mpo nani nazoyeba te mama oyo naza moyibi nayibaka mama bazokanga makasi batraite moyibi bamoni te bisika oyibeli ka batraite moyibi batraite nga kaka moyibi nazoyiba kasi bakanga mpe déjà une fois batio na prison oui bakanga nga déjà bakanganga place wana babetanga fo na basoda ya na likambo osali no te eloko mbo nasali te na basoda ya zemi eza pasi mpe eza mawa maintenant nini yango koloba na gouvernement mboka na do likambo mosusu akoloba eza te mama basalaka nde bamoni
En tout cas, c'est très touchant. Comment on a monté ça le logo, t'as sommes ma biloko na ina mutu pour avoir moyen quand il survivre. Bozouye bokangi o amuyibi bobeti. Non, c'est pas normal. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour maman. Comment on a? Comment on Robert? Il y a Robert Monio pe na sapon, et tu poser à transporteur ton dé. Tenga transporter de mais ngana lo bandeli kama carte d'électeur. Ni abo carte d'électeur ngana bo ba comment c'est longo ni déjà souté. Nazo ba na za Congolais bien na za nani. Likamu musu. Ba carte d'électeur ils souté. Pas un mois bo mais ba comment c'est fâché mais ba carte d'électeur de Congo to voter té. Likamu musu pe su yangwana. Ba tebele bazo déclarer ba carte d'électeur ba kombo ezolongwa bilongi ezolongwa. Alors ba ebité ba voter to ba voter té. Si qu'on ebité na nyo solande carte d'électeur na longwa ba kombo. Ni na ko na gouvernement oh ba konde ba so ba pesa ki o carte wana. Ma beza gouvernement. Ba carte d'électeur ça ma bé. Eza ba carte d'électeur normal to ba pesa ki ba eza ba photocopie. Faut ba carte d'électeur kala na liboso ça va faire ba carte d'électeur. Mutazu carte d'électeur pas 2 jours 3 jours. Ba kombo to elongwe fâché do elongwe to mwana té. So to sala nini? Tokoloba nini? Eh mama, mutache mwangu bana veni we posta ya kanyi mwangu ba abotoli. Et tozo Kongo tozo kene wapi? Okete mokile suki do to apa so ke sute. Ba mobondo bazo ko bango te. Bazo kanga o mo mutase loko te bazo kanga ba innocent. O to sa patrie ba kanga ba yangete ba kanga biso ba innocent. Biso bana parler. Donc to lembi ma. Merci beaucoup Yaya. Soka lobi ni keno le lombonga sike bimi. Soda sans péter. Azui $300 par mois. Tu clôturer donc basoda ba kozali belé ba ko clôturer tina Rwanda. Clôturer à Rwanda ko monana. Alors babi bo pété boudouwa. On ko kolokendo sisi ko kolanga. Donc balubi ndambu muto akindeki pressé mbala mon côté. Merci beaucoup papa et bonjour Yaya. Bonjour maman. Papa comment nanga Kimina Jacques. Papa Jacques to monyo pe na Pascal na bitoza passager vendeur tonde. Ngana kolo mabele kolo mboka oyo ngana loba na décision pona kanda to anango omona batu ba boma biso ka batu oyo to voter bango ba musu to voter yete abimi mokonzi na kati ya Congo mboka etambola te eloko 8 na peuple ezalaka puissant omoni mboko po etambola fo peuple nde atelema azwa pouvoir na yende ga votaki biso to boyi ba infiltrer o bazo 8 libana ba yaka okosa biso mboka vie komi pasi ko liezate donc moi batu ba vivre penze zate biloko ju à 500 zate lipa 200 et komi 500 donc kaka mupepe apamba donc vite o meneka nde yango te to lingi élection ezo salama mutoto ko voter ye wana nde akobima nde asepel sa peuple congolais. Pour voter ndeni puisque ba déclarer ba carte d'électeur bilongi za souté ba kombo so mona na souté yo eza na ngoto ndeni. Mais nazana ngo awa Mexico eza nini eza ba biloko ba sala ke bazwa ka ba donc ba pirate ya ba carte ba pesa biso po bango ba profiter po ba yiba élection batika biloko wana neti boye penza balobi tala ba kombo so mona na souté elongi tozana ba identité te zolimwa ka elimwa nenga bozo limwa o carbone basale za carte électeur te ezo elongwa yango moko eza pasi pesa mawa siko nini ngo koloba na gouvernement mboka na biso sina nyoso wana na sepel na gouvernement makama mboka oyo bafani sango toza entre nous consensus fo salama bafanda so babike babenga baninga to fanda tozo conclusion pour na mboka na biso ba musu bazo boya ba mono kolokola kindoki bazo bimisa mais za pona ko luka solution ya mboka na biso yo za mwana mboka ngana mwana mboka nine zangi to fana to sola poto bongisa mboka na biso donc mboka bazo pesaka na bapaya mboka bazo pesaka na batu moboye bazo kama mboka ekufi bazo solution pour na. Merci beaucoup. Bonjour papa. Oui, nga difficulté na nga ezabo surtout pona ba carte oyo. Bakarte oyo elongi ezomonana lisusu te kombo ezomonana te tokomi kosibiri à cause ya bakarte oyo pour preuve ngai naza enseignant na keko kunda mama na ngai na intérieur batala bakarte boye kombo eza te bakomi kuidentifie ngai lokolo muteke tala ndenge bakangi ngai basinga so eza po bakangi basinga oui bamubondo bakangi ngai bazoko kuidentifie ngai te oh à cause ya bakarte oyo kombo ezate
elongi ebungi. Donc c'est ça la meilleure carte. Hein? Ça ce n'est pas la meilleure carte. Oh ezalinde bon photocopie na photocopie nde yango. Eza ba carte te. To lobi boye. Seni abongisa musala na ye. Seni abongisa musala na ye. Soki te élection ko zala ta à cause ya ba carte. En tout cas papa ça vraiment na kanda. Alexina ba cicatrice oba mubondo nde basala ke pa nyeke kunda maman na ye. Basali bakangi ba Singapour ni carte d'électeur, ba elonge bungi, ba fote bungi, ana uyi warono. Tozo kende wapi? Toko suka wapi? Yango population zo lela. Gouvernement mboka na biso tala fuma likambo. Batu ba voter ndenge nini? Ba mboka ba voter ndenge nini? En tout cas mboka zo ke mabe zo simba te. Bonjour maman. Bonjour maman. Ma kombo. Kombo mul Astrid. Maman Astrid, mais quand ça mouké commentaire, service social ne va pas déclarer, balobi rien ne va de que le réseau simbate. Maman nangai biloko nyonso ana kisha sezaka passe. Ba ma bazo teka bazo benga na bango. Mais bango ba konzi bazana ba raison na bango. Mais loko tolo bezala loko ya vote. To voter ndenge nini? Ba carte eza neti papier moko boye. Elongezo mona te to kunda mutu ana na wana nini na nini awa. Na sifoko awa. Toko mawana bakangi biso bo vanda bo misaba carte na misika mama vanda kuna oza venturiers oyo elongo ya yo papa elongi na nga mama vanda kuna pesa 5. Bon est-ce que bango ba yebi ngote? Est-ce que ya bango bande ko na bilongeza? To yebi te mama complication yango to lobika kama kambo moko toke nango wapi carte ezate to voter ndeni po to ana choix na volonté ya ko voter siko to voter ndenge nini de talaba na mibali awa bakomi mitelengano misala ezate bakozwa misala ndenge nini bana baba miyibi te bino moko botelema bakonza moko batelema basimba bana na maboko baluka bana misala baluka bana solution bana batangi bazwi maplombe bakokende nango wapi bana misala okende maplombe te bana bakomi kaka kotelema babakuluna bino moko bakondine bolingi bana bakoma bakuluna botelema bino bakonzi botema likambo oyo bosimba bana bazwa bana mibali bazwa misala. Merci beaucoup maman. Bonjour papa. Bonjour. Papa Mao. Papa Mao to monyo na siapon. Mais quand on t'a c'est moi mon qui est vie sociale bozo vivre awa na Pascal. Est-ce que ça malamu tezo kende ma? Ezo kende malamu tezo kende ma? Bon. On va réseau kende na lulenge ya muntu toza na e. Akozala na volonté ya kobongisa mboka mais à partir ya entourage na ye nde eza mabe na kati ya mboka oyo toza na bachômeur ebele mais ye mwana mboka tokanisi te mwana mboka aye mpona abongisela biso bamboka mais aza na pousse ya kobongisa mais entourage oyo ye aza na ye nde ozomona lelo bato bakomotive baza te bato ya kosoutenir ye eza te mpona tozotala ndenge azolala te azolamuka mais kalikile na eza kaka mpona ta RDC etombama mpona tobengana mongona oyo azobundisa biso na même eza te mpona biso tobanda kobundisa ye en tout cas toza kaka mabe mpona ngai na suki wana. Qu'est-ce qu'on dit nango koloba na gouvernement bazolanda yo? Bon gouvernement ezalaka mpona te topesa chance nde a soutenir biso. Merci beaucoup et en tout cas wana tozo continuer. Bonjour papa. Bonjour mère. Papa kombo nani? Kombo na Bili. Na ngena luba ndenge ya lobi maka ma gouvernement. Bato surtout ba bengi ba député basala kata musala te. Po député jamais atambola même na quartier moko ya landela ba makamuni nezolekela te kuna po ya pesa ka rapport bango basala musala te. Lokwa lelo boy dollar na magasin bazobeta ngo na 2450. 2450 siko to kosuka wapi. Biloko no seko mi cher moi to te kezate. Siko so yo so mi na cher, o te kana cher bato bazo déclarer. Bon, misala pena ezate biso to kwa biso dollar nando ekita nando dollar ekita ba député basala kana ko musala te. Vraiment pour biso to la misala te. Net nga be jeune boy musala ezate pena ezate. Net JO 700, tala JO 700. JO 500 mais comme 700 sur to sandeni. Vraiment le bolo grabisa misala. Bolo grabisa pour misala. Merci beaucoup. Merci beaucoup en tout cas. Et Jésus qui est vraiment mabé quand des besoins mona bato nyonso bazo déclarer mboka ya salité makasi to sepela te ya comportement gouvernement congolais so total ba pays voisin nde tinga nde na abwe na uti Luanda mais niveau na omona eza soni so na zongi Luanda na oloba nini na miso bangolais ke mboka na biso ya ndeni boye
na pont basumba partout banie bisika tout. Na Angola tá muito limpo, né? Angola tá muito organizado, tá bem fixe, bem organizado. Mas aqui não tá bom. Fizeram tudo, não tá. Aqui não tá, aqui tá andando muito mal. Vansi, tipo esse aqui, vai lhe perguntar, você faz de quê? Oh não, eu não sou coluna, você não é coluna, mas vai lhe investigar. Vai contra, vai ver se não é coluna, vai lhe deixar. Mas é isso mesmo, aqui no Congo, na cadeia, não dá. Um miúdo tipo esse aqui não pode dormir na cadeia, é crime. Tá acusando a pessoa, vem, você é bandido, você me viste a roubar, é crime. Congo não tá bom. Congo não tá bom, assim não tá bom, não tá bom, não tá bom. Aqui tá andando muito mal. Tá muito mal, tá muito mal, tá muito sujo. Nossa cidade tá bem sujo do mundo. É isso mesmo. Que tá muito sujo do mundo é Kinshasa. É isso mesmo. Donc papa Zoloba, alobi auti Angola. Angola c'est moi passe pour mona mutu bakangi oyibi ayibi nini. Mais ata mutu sale lo te mona bazui bazo bana akangi oyibi ba okanga bazo baki ayibi. Donc papa Zoloba bonga auti na Luanda, ndebo mona solo bana portugais, on a sali interprétation. Merci beaucoup et voilà tozo tambula koluka. Tolemi na moko tanga kudu sans motif. Kana passe kala oti ozwanga téléphone nga Android ba ujana oti ozwanga ka sans motif tolemi na bazui wana sans motif bazui téléphone Android baza basoda bazui Android nga sans motif mais tolemi basoda o bakota leur ordre mais baye bazui Android no bakena bazui Android nga vraiment na 10 000 francs na poche tolemi na ça que le côté ça donc sans motif maman tolemi na biso isha sikondi nango koloba neti na makamba bongo okoloba nini na gouvernement mboka na biso ngana oloba nini nga ka makango nyonso esaka donc bazwa solution bakonzi bazwa solution mpona mboka ebebi makasi sans motif bazwi un téléphone Android donc okana biso te maman en tout cas ça passe na bana mike bakomolela bana mike bazo déclarer bonjour maman papa kombona Arnold papa Arnold to mono zoteka biloko na yo mekano ko yebisa biso fils social zoteka biloko na ezo ke kitoko tonde eze esengo ya kotuna mituna boye po boyeba biso na mboko misala eza te misala eza ndambo lelo ke ata na mwa société moko boye soko oza na ndeko aza titre te moye baconfirme yo eza te lelo komona oyo amoni ka ndeko na ye petit frère na aza wana mwana nkasi na aza wana engage aza mopanzi yo moto oza ndeko ya niveau likolo te ezosimba te bawenze mpe ata ndenge balobaka awa ezala balabala ezalaka wenze te soki totali awa nyonso wenze eza te oyo eza badirection na baveni bateka na kati eza wenze te okolungwawa omatini ozanda oke na ogambela oketeka okoya kozonga 18h 19h batia na bapolisier na bango ya miyibi akokanga yo le akanga yo nanu te maboko na poche ambuteyage ekokuta yo na nzela bapolisier na bango bazokanga bato na molili wana 18h ozongi 19h bakangi yo moye tokende mpe mosika eza te toteka ta nzinga bazokwense okango na molili kasi tuso tokomi mpe na policier mpe komineka akulu na tondeni kozelaka bato na molili kulu na kutu bien akozala na posa peut-être rando eza mais bapolisier ko moyibi azolia na salaire na mbongo balingi bakende cop bakokanga yo 18h ovaka bandage bato babundi te baswani te bakangi yo toteka awa toteka te po tovivre ndenge nini na baage oyo toza mpe baengage sikoyo na nyonso tu wana nini nango koloba mokonzi ya mboka ayeba kozwa nanu baja de l'ordre na ye azotia nanu baaventurier 18h bani kokanga bato estce wana bakomosala tracasserie bie bazokanga bato ntango bakokanga okala ezalaka bakokanga otardifu boye outi wapi identité eza wapi opesi kombo opesi aveni baketiko na adresse soki okosaki oza kote mosusu oluki okeyiba kote mosusu bakokanga yo mais oyo atotemi na porte ya ndako peut-être otinda mwana ngambo wana bakangi yo akokanga maboko na poche awa bapekisi biso wenze te tomata kuna toya kozonga nkade ya mbuteyage quartier 1 kuna likolo bapoma tete oya koma 18h 19h bakangi yo awa toteka te mpo bato bavivre ndenge nini okoyoka bango moko kuna na likolo combien de milliards o mutuka moko mbongo ebungi mutu akokwense aza te bazolongola bambongo basala yango affaire financement moke na baage oteka eloko ya 50 fois bazwa yango mpe ata pete te bazokwense bino te awa bozoketeka wapi car awa eza na wenze te kuna na kati eza na bapavillon na bango alobi très bien makasi abi samedi mpona salongo likolo ya 200 masasi ezobeta mais akimi na ye lisusu merci beaucoup te boye bango bana moto boboyi moyen de transport avion
eza mpo na bango moko bakonzi awa na prince so oleki na moto ekomi bakanga moto aza na mikanda complet bango mbala moko bazwi ye bakangi mpo na casque ebungaka kutu ye moko président azobungisa ata bik casque mpe eza éternel te ekufaka sikoyo tokosuka wapi totambolaka likolo prince eza mpo na biso comprendre be oza motard siko ndongo oza motard bongo ozosala te to ndenge tosala na pasi okobula boye mbongo ya bato moto eza ya baseding bakosede bapesa bino 10 jours na 10 jours bapesa bino après 10 jours nini yango esalamaki etakasera ezongi to ndeni nyonso eza kaka nde botiaka kaka nde bazolanda kaka oyo bapolicien te baza bacriminel mpo badétruire biso bana na congo nini yango koloba na gouvernement gouvernement namoni susu likambo ya koloba te mpo tolembi na biso alobaka te gouvernement batiela biso lokola mutu moko aveugle soyebi te tokoloba su nini tobaye. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Wana ezaki vie sociale. Bonjour Yaya. Bonjour maman. Yaya kombona. Kombona nga Eli. Ya Eli tomoni ozoteka ba sac na yo. Otanga te. Natanga na 3e. Ça 3e mais na période où vous avez l'examen à fin de l'année pour bon matin tomoni on a wenze. Pourquoi? Non, tu vas pas na débrouiller mais so mère qui au débrouiller boy biloko kuta wa pandi o bilo wa boto li fa biso moto ndo débrouiller na mboko so mère qui au débrouiller so mère so ngabo pamba ba panza mère basika mère salelo te basa sika ba pandi bato wa moto ko kanga pe papa mukolo bakanye moto bazobeta bakate bilamba watike mutakala makamni ti omona na mboko kufi boka mbasumbo ka bien te toko daye tolobi be toko kufa na mboko tokufa. Oui, en tout cas eza pasi pesa mawaka nde nazoloba komona bana mikie boye bazoko déclarer aza na 3e atanga na période bazosala examen fin de l'année po bamata classe mais ye a préféré ayoteka basache na ye mpona azwa kaka moyen ya kovivre donc eza pasi mingi wana tozomata oyo tozalaki na ngambu ndeka na explikaki tozalaki na ngambu ya Kingasani Pascal donc na quartier Kabila sikoyo tozomata to traverser tokende na Masina quartier 2 mais toujours ka na Pascal po tokoyoka mpe vie sociale na bango kuna eza ndenge nini mama Laura omoni yango donc tracasserie leki makasi na kati ya RDC balobi ba carte d'électeur kuna eso simba te bakombo longwe bilonge longwe bayebi te bakovote ndenge nini et puis kolia pasi nyonso pasi tracasserie na bavendeur tracasserie na bachauffeur donc eza pasi pesa mawa awa na kati ya RDC. Merci beaucoup wana toke esko na ngambu wana pour que tosola pena bandeko ya ngambu wana. Merci, à suivre. Ah oui, kaka na domaine toza nango ya vie sociale touti na ngambu ya Kingasani sikoyo tozokita bongo na ngambu ya Masina donc tozaki na ngambu ya Kimbancheke sikoyo tozokita na ngambu ya Masina quartier 2. En tout cas peuple azolela situation eza mabe makambo ezokende mabe banzela salité balobi moyen te donc mabe vraiment eza ba carte d'électeur koto bazolela bilonga bate fasame ba kombo fasame donc il y a pas moyen sikoyo na minute toza déjà na ngambu ya Masina quartier 2 nde bozomona tozokita pona kosola pena bandeko population oeza na Masina quartier 2. Merci beaucoup et na profiter ko saluer Michel Mbanzani. Balabi monsieur Michel Mbanzani misapi encore babi le grand peintre ya Njili. Kuna na immeuble sele ou na ngwende na yo babi ata mutu kone panzani divisé par deux soko lingo zonga ndenge yaki tango somba ngo mukola liboso. Nulle part ailleurs chez Michel Mbanzani kuna na immeuble sele na Njili quartier 7. Na saluer biso ko zali ou na ngwende na yo. Merci, à suivre. Bonjour Yaya. Bonjour maman. Yaya to monyo likola moto epeka motard. Ngapeka motard. To solo la parce que dormi kolele ki bo grevaki 3 jours mais du coup après jour moko besoin na ligne. Ba pesi bino 10 jours bo travailler librement. Bo travailler ki ko to yepo to yeba. Après 10 jours ango tracasserie ti et sili ba tiki bino librement bo bien tracasserie zongi sous. Et matiku to fois 1000.
fois 1000 vraiment. Sikoyo nini yango bozoloba uso tobayebisi bino nini eloko eza te ka mauvais stationnement balakisa biso barre place tokotelema na bato place tokokitisa bato bazolakisa biso barre te siko tokosala ndeni sikoyo eloko soso osala place eza nini parce que bozoba so te unité nini ya polise ekokanga bino omona ata mbata yakangi yo biroda yakangi yo siko mosala roulage ekomi nini roulage kutu ayebanaka te policier nyonso akoti mosala ifo kakangaka moto eske ezalaka ata oza no norde olati casque ketch mikanda to ezali bakarte rose nyonso me baye bakangi ye fo kakanga kaka sikoyo na nyonso oyo nini yango koloba vraiment na balandi bakondi na biso ya mboka bakondi na biso ya mboka nde bakolakisa bango nde bakonzi na bango keno telle place so moto atelemi bokanga ye te obie baseye biso bare moto akoya mpenza akoti bien na ange akitisi bato are eza te tozalaka na boulevard 4 bande are eza te tokitisa bato wapi toyebi te tokosala ndeni plus surtout bapolisier tolembi. Merci beaucoup et tomoni mpe yaya. Ok. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa peut chauffeur. Oui, chauffeur. Ok, merci beaucoup et mais quand on constate commentaire moi mouké par rapport à 10 jours ba pesa bino. Est-ce que batiki bino vous travaillez librement ou soit tu tracasserais zongi dessous? Non, 10 jours les gars qui allaient très bien. Les 10 jours est stylé. Toyo kutapma donc ils ont le rôle là basala que le côté. Ba bandé là qui va multiplier sous x3. Donc tracasserais comme ma casse. Comme si dans 10 jours on a bakenda ne pas sangana ne pas yokana ni non pona ba roya ba serrer les sous. Dans 10 jours on a ba sangana qui vraiment ba yokani ba bi que non ba chauffeur ne ba grève qui boye ba grève bien té photo la sabon que non biso ne doit ba kolomboka ba multiplier en fois malombala dans un to pe ma bien té donc tracasserer comme un niveau mon impossible. Donc surtout en général ga songo atambola azalwa système kanya mazala ka atambo tennis civil yemo na kata na kata quête à vivre bleu police azokanga ezoyebana te police ambatakanga police kotojemaka donc dans des ordres dans mboko makasi toute la tranquillité tranquille ezate donc tracasser comme un niveau moko zéro so que la biso wana ba PCR donc moi ezate moi to le bezate koto yo nani Jémi koto eza ombata koto ezali o koto donc moi ezate ba policier donc moi ezate roulage tout les moko ele mo ba olembaka roulage takasema kata roulage la biso tokali bien unité nini pena police ko kanga bi bon nde bango ba konzi ba esa unité parce que ne tingana na mayele na ngana bi ke PCR mutu fa simba ba chauffeur lelo comme ta bureau da ya simba bi ko na croix rouge a mokanga unité non c'est mboka la police part de ces bureaux de tous les tours il suffit de la tenir aux endroits kanga moto biso toza ba chauffeur tosengaka na ministère ya transport boy bapesa biso document oyo biso tokozala nango oyo ekosala ke bakanga biso na nzela te baloba tosomba plaque tozala na casque tozala na autorisation de transport tosombaka taxe ya stationnement siko tosombaka taxe ya stationnement chaque jour mais nzela mobimba banda gare centrale ti maluku arezalaka te so bakuti otemi na quartier bakangi yo baye bakuti otemi na bitabe bakangi yo baye bakuti otemi na pascal bakangi yo auguste arezaka place nini mpe na nzela moto akanga azala motu moko te okuta bapesere na bitabe ozala na casque ozala na mikanda nyonso tout complet bazokanga yo jemi badara bakanganga moto baodia na bakuti yo bakokanga moto o babiro de okuta bakangi mutuka moko bya moto moko batambola nango batize babiro de ya bana mike bakangaka bamoto bandeoka moto mutuka basimbaka te bakangaka moto ya depine na moto ya 3 biso ntoma bilanga na bango bakuta olati casque oza mikanda na transport ezali plaque ezali me bakoyebi soki awa areza te sikoyo ntango otuna bango areza te bolakisa esika are ekozala bakoyebi soki nzela mobimba arezalaka te sikoyo wana elingi atuna na l'état congolais comment bakosala boulevard ya monene boye oyo bato basalaka mosala are ezala te parking ezala te mais tosombaka taxe ya stationnement chaque jour sikoyo mbongo wana ya taxe wana ya stationnement wana ekendaka wapi mpo toza na baparking te toza na bare te dérangement chaque jour so ozwi bitabe surtout bitabe ozwi bitabe pese akipaka te pese akakango na façon nyonso ya lingeli okuta bapolisi ya jemi baza wana batambola na moto atoa pene bakangaka bato baojana bakokanga moto donc tout le monde akomani okanga moto so yango lokola yo tuna biso bakestion bayebisa biso
bare oyo tokotelemela ekozala place nini mpo to éviter bakobendanaka na bango mpo mokolo mosusu okokanga motu motema mpe suki ye monike mosuki mpe na ndenge mabe nde lelo twana maposa yango na parce que taxe ya stationnement tosomba yango chaque jour eloko babengi quittance mais tona baparking te na baare te sikoyo taxe wana tosombaka ya nini parce que tocontribue chaque jour na kesi ya l'état plaque tosomba ezali autorisation de transport ezali quittance tosombaka sikoyo nini oyo tosalaka te mpo tozala lese na nzela oyo. Merci beaucoup papa. Bonjour papa. Bonjour. Papa yopeka mota? Tenga na mota te. Nga na patron. Ayo za patron. Siko par rapport ya ba choc oyo tracasserie parce que biso nyos tout on est causé là qu'après 10 jours batika bango quand même ba travailler librement. Alors to ba yebisi biso que tracasserie ezongi sous makasi koleka. Alors n'habitez commentaire ni okota sur ça. Bon, merci pour la parole. Na teki ba moto nga nyonso. Pour le cola tracasserie. Nega papa tu loba to lembi. Ça veut dire que mboko to lembi. Na juba moto nga na teki koteka pour tracasserie leki. Chaque jour bakanga ba moto, chaque jour bakanga moto. So kimi boulevard partout que même si ville bakanga moto. Cho ezate au monique service oyo la police ni oyo sala musala pour tous les PC bakanga moto. Awa ni j'ai mis kanga moto, tout le monde bakanga moto. So dani auto yeba nzela. Même si ba bureau de balati a outi ndaku na bango aye fa kanga moto ayeba ni kutute bo kange bo bolandile bo anepe sodate ane bureau d'été tolobani vraiment. Bonjour maman. Bonjour. Quand on reçoit mon commentaire sur tracasserie quand ndenge za police bazo kanga pipi bazo teka babi bazo tracasser binope ko benga na bino bolongwa wa bokino teka soki wa palo je sais pas alors mais quand on reçoit mon commentaire muki. Merci maman ndengo pesinga parole. Na yebite koya ya pape na Kinshasa ndezalaka malheur pour na biso ba congolais. Banda papa ya do depuis le 3 janvier ti lelo mabota na biso ekufa nzala. Na yebite la police a musala na ye eza pona ko bengana ka bato batekaka ou bien eza pona ba bandit to ba criminel. Po biso to komi binemi na bango. Nde to zaboy. Minute mukenda ko pesinga micro ko mona ngana mesa na mutu. Soki ka ba ye micro na okata mbangu na kimi alors ngana lobi boye lokola bazo bongisa ke vote zo ya na yebite personnellement na yebi que voter c'est un droit civique mais ngai uko la vote na ko voter te ba bureau de ba policier ba tia mulongo ba ke no ko voter pona ngai na mutu na ngai yebi que vote zate po soki na voter ngai peuple na za lesite china ko voter zate na Kinshasa nde toza boye bureau dazo utanda ko ayeko kanga policier anteni ayeko kanga do policier ke na sunda kute soka ye lendi azala wenze ti lendi na yebite musala la police basala ngoka pona wenze to nini awa penza na Pascal eza lokola nde mboka mobimba ezaka na Pascal biso na Pascal kimi ezate soko vandika 30 minutes mamoko mona to lembi ngai olobi na lala na kasho policier kayenga biloko na ngamoko na déclarer et comme mère de la famille, mère de famille mais aussi qui bana ou la na kasho yiba kito sakini na yibite na zo déclarer droit na ngabiloko na ngakangi yango na senga et comme simba benda na lali na la police bana ba moni ngai te na komi pe na ndaku te donc na yibite so kibi to zaba peuple congolais ou bien to komi so binemi ya basoda na yibite nde na zabo na ko tikala ka suko voter na mboko yo te ba voter te ba tiaka bato balingi ngai pona nga ba policier nde ba voter na place ya ba peuple po policier to sala musala ya makasi azana tournevis na maboko azana pince azana mbeli comme une électricien ko to ba pine pa ko bongisa courant to nini bana moto kutu binemi na bango siko bana wana ya moto bakoma bakuluna o to nini po kuluna pe bako ka bango te mais biso bata koteka nde penza binemi na bango numéro 1 awa nde na Pascal nde Sodome na Gomorrhe ndeka papa so teka ne boye minute ale baye bengana bakangi biloko liboso basi batumbaki wana ya mibale basa bon baseli bino ba mesa na kati boboyi kokota tonde mesa ezate mesa ezalango te balobi eza marché pirate soki eza marché pirate bosalela biso place ya kovanda tovanda po tosunga mabota neti ngai mama bana 7 nakelala na kasho siko nasala nini naloba na micro te pwani naza congolaise te
Maman, tozomona pasi. Tozomona pasi maman. Tozo souffrir. Balobi na ngai ke awa moyena lo bana micro ezate so ite bayaka nga ezali sumu. Tu n'as problème. Moi na mboko zo réclamer droit na yo, ça na droit. Ah naza congolais te. Maman tozomona pasi. En tout cas ça passe pesa mawa mingi. Kota la bana mboka bazolela na mboka na bango moko. Aza à l'étranger te. Aza vraiment na mboka na et en droit. Mais ba tracasserie makasi azoteka te akuta lebi ke bakangi biloko na ye alali na cacho. Alors c'est trop triste côté la mamba boye. Tracasserie na ba chauffeur na ba vendeur et ça passe pesa mawa. En tout cas édition na bisa mokola lelo et comme na suka. Commentaire mingi otezate boyoki ba vendeur, boyoki ba chauffeur, nde ba sili ko déclarer ba maman bazoteka bete ba komika debout donc ça passe pe eza mawa. Yango to sera na gouvernement mboka na biso. To sera na ba konzi mboka na biso. Botala situation ya peuple congolais et kende vraiment mabe en tout cas mabe ça vraiment ça makasi kotala koto ba kuluna pollution leta ordre yake kanga kuluna yazo kanga bato bazo lukana bango bateka pona bokole ba famille na bango donc police zo abandonner poste a continuer na ligne azu rôle ya roulage abandi kanga ba moto atozano en ordre azo kango après 2 jours on ba lebaki après 2 jours ba bidoki et s'aggraver le sous makasi. Donc il n'y a pas moyen. En tout cas, nous sommes tous dans le gouvernement pour nous Hollanda, likambo oyo. Yango na ko remercier batunyo so bozo ki libaku malamu ya kolanda édition na biso ya mokola lelo. En tout cas, nzamba lola apambola bino na remercier ba boss na boss live na remercier yo et Jacking. Merci beaucoup à toi les grands caméramans, il y a podcast. Mama Laura Chou. Malgré souci na motema, mais les jours J, moi quelques jours babi to koyoka te, joyeux anniversaire à toi. Une fois de plus, Maman Laura, babi moi ça matami avion déplacement ya mikili na mikili. Laura mtoko que c'est soulagé na simandako. Oumia na ngwende na yo, na pesi mbote na nga ya trop ba vrai jumelle. O batira confusion na miso batu. Balobi Mimi Mangwaya ainsi que Coco Mangwaya, ba vrai jumelle. Bilon de bota confusion bo oumela. Na pesi mbote na nga pas mon papa chéri, mon papa JC ko dit tout comme Kwiza. Na Bruxelles, moi na Bruxelles à Tongo, pourquoi pas à mon papa Play Maya ou bien na ngwende na yo pasteur Alain balobi yonde motema ya maman Esther ya bino ya mwana papa coup de chapeau ba prière na openza et sala kinzambe na yo ayokaki na pesi mbote na ngai epa ba membre nyose ya Sejoda particulièrement à mon papa Rivangimbi na bien ko papa na nga ou bien na ngwende na yo. Pourquoi pas à mon papa Ngwabi Mabaya, mon thème maman Rachel Kiwenge. N'a pas si ma joyeuse anniversaire et pas ma petite sœur propre, mon sang, babi Patricia Ngimbi, moi Sinzambe et Taylor Vandam. Patricia Ngimbi, joyeuse anniversaire à toi, maman pasteur ou melana ngwende na yo. N'a pas si ma motte nanga ebele et pas ya Michel Mbanzani babi Misapiankolo. Oui, donc na si ma caméra tozala qui Yé moko artiste makasi koko safu yenda simba ki bilili pour original leka leka. Assalama salama. En tout cas un grand merci à toi ingénieur Oumela et émission na biso comme on a souka na sepela tangu safa bendara caméra. Donc c'est-à-dire que émission na biso et si li tokuten bon la prochaine émission. Bye bye. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kundi malikulo na nyoso pomo sika to witi nini teto moni na nyoso to sali me kundi me kuli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin kwenele kimingi ikolo na seko likaba ute bande bisito benga mabalungi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar yebisolo kumuto pesa nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande lipesuka nyoso tosenga kaisi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya moduya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema
matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esalsal tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temoi misala emonani minga koloba eza te touti mosika esalsal tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te